Après la célébration de la journée consacrée au combat de Papa Simon Kimbangu et le réveil de la conscience africaine le 6 avril dernier, la grande communauté kimbanguiste a commémoré avec faste la fête de la nativité kimbanguiste ce jeudi 25 mai 2023, partout dans le monde où l'église de Jésus-Christ sur la terre par Simon Kimbangu est implantée avec des différents cultes qui ont drainé du monde et des caravanes grandioses à l'instar du culte au centre d'accueil de Kasavubu. Après la grande partie dédiée aux offrandes, l'homélie du jour a été officiée par le révérend pasteur Mbouama qui a lu et décortiqué entre autres les passages dans le livre saint sur Matthieu chapitre 2 versets 1 à 2 et dans Hébreux. Le 25 décembre. Dans l'imaginaire, dans oyo bato bazalaki koyokana mpona kosangisa makanisi kokabana bakado na ndenge ya mabe date conventionnelle mais tina lelo mangomba ebele bazali kokontinue koselele fete ya mbotama na date wana efe ezali kopesa lokumu na nzambe kasi nzambe na vie décision Apipona kupitisa bahibanso banjira ya kalai kuna kupitisa mabuta aye mazali ko libera ngai ikone sunga bango kona ndongola bango na munini bana tamu ko mususu papa nyangela aye sakizo lelo le 25 décembre bazali ko fêter Noël mais na mikono ko ya donc yeba fête na mbota ya polisi. Viendra par la suite de cette prédication l'exhortation du révérend Surben Swaleng, le représentant provincial de l'EJCSK ville de Kinshasa, avec une grande animation des fidèles et de plusieurs invités venus pour la circonstance.